Nazali maman Katika Pesa traiteur. Dans ça là on m'a servi traiteur pour na ba fête, ba mariage, oignon, ce événement nous se pesa melio. O ozana manifestation songolo, ozala mutola mbela ote komi pinisa mate. Yaka kosola na maman Katika Pesa traiteur, ozala décité. Sola na maman Katika Pesa traiteur, ozala vraiment décité. Voilà, voilà kitoko. Ngolo toko tia yango sikoyo na kati ya biloko na biso oyo ezotoka na soupe na biso ya ngai na osopa ngo ka direct boye lelo lelo nde makambo mon chéri akolelengi sobe kapesa alinga boye alinga basalela ye bilubu boye voilà mon roi vraiment aza tellement gâté. Africain Restaurant et Catering Mokondi ya Kolamba Kitoko na États-Unis d'Amérique. Katika. Bonjour. Baya Katika Pesa télévision. Lelo maman Katika Pesa télévision a elbino elubu ya sika. Elubu ya sika oto samkola lelo ezanini. Ezali ngolo to catfish. Mbisi ya mai voilà. Yango yo. Na utaki liziba na salimbisi na nga ndenge na uteko laksabino ndenge nini na sali makayabu na nga na kende liziba na sombi mbisi ebele ya mai. Alors na sombi mbisi na nga pona osala kabilubu na nga pona osala maboke na nga pona kosala mbisi ya batu pe na ba fête. Voilà, c'est un peu ça. Mbisi na biso yango yo to sali ngolo na biso ngolo oyo pona ekoma boye to sokola na mwa eau tiède. Na otie douana totie vinaigre. Voilà, totie vinaigre yangoyo, totie vinaigre. Et puis totie na kati ya mai na biso vinaigre. Na mwa otie douana to sokoli mbisi na biso. Tango otie na kati ya mai. Tango ozo boaka vinaigre au senti que ngolo na eko changer mwa couleur, c'est-à-dire eko bimisa mwa ba pâte moko boye likolo, bandi ko palola ba pâte yango paloli yango. Et na suka ekopesa yo résultat oyo. Voilà, na soko maboko nanga bien, voilà. Yango na zo simba biloko nde na zo simba wana, c'est pas grave. Alors o soko yango kitoko na vinaigre na eau tiède na yo, otie na kati ya bol moko eza propre. Alors pendant que ça le bu na biso lelo ezali tellement simple. Restez connectés pour la suite. Oui bandeko ya Katika Pesa télévision nde na uti ko lobala bino. Voilà, pendant que ça la recette na biso ya ngolo ya lelo. Alors tokoza na besoin ya nzungu moko ya bien. Otie nzungu na ngo ekozikisa biloko na moto te. Et par après tokoza na posa ya huile d'olive. Na ozape na posa ya cooking spray oyo. Eza huile d'olive mais ya spray o nako pomper na kati ya nzungu na nga po ezikisa biloko na nga na sete na za na posa biloko na nga ezika te. Na saile yango soko lipe ko saile yango te pas mal oko saile kaka huile oyo lingi. Alors nga na préfère toujours kolambela papa na biso nde na bisa bino na huile d'olive pour na santé na biso tozolanda la santé na biso tellement esengeli tout ça là vraiment beaucoup d'attention pour na ba maladie et belé pour na ba santé na biso. Voilà pour na rozala elubu na nga mkola lelo ya mbisi ya mai na koza na besoin ya tomates fraîches na kati ba tomate mibale. Naza na posa ya 2 tomates oyo. Na oza na posa ya ndembi. Na ute kolaksa bino pe lelo na kanisi boza na émission moko uti ko kote la bino. Oyo la kisi comment est-ce que tokoki ko conserver ndembi na biso. Bo remarquer que ndembi oyo eza conservé eza na mwa glace bozo mona eza congelé parce que na gardaka ba ndembi na nga na frais pour na ekoka ko garder vraiment ezala bien conservé. Ole kena banda kozana posa ndembi na kata kana luka kana sala boy na sina nettoyer yango kitoko et puis na tia yango wana so na posa olamba na toki ka ndembi na nga eza déjà ready et puis na komi ko salela yango na ozana posa ya céleri na nga yango na kati na ozana posa ya 2 piment ya biso mibale yango yo. Alors bo remarquer que awa na bol na biso tozana posa ya ail na râpé de ail. Voilà na râpé yango na oyo voilà. Ce que vous avez, c'est bien. Vous pouvez râper tout comme vous pouvez tout pas mal. Alors, nous avons posé la feuille, nous avons posé la clou de girafe, nous avons
lokola ezala mikuse na sala nga mibale na mwa mukie wana na kati na préféré nazwa ndenge wana naza na besoin ya matungulu nakozala na besoin ya black pepper voilà donc poivron blanc nakozala na besoin black pepper poivron noir nakozala na besoin ya mwa muscade mukie et puis naza na besoin ya bouillon pour napesa saveur na elubu na biso ya lelo. Alors restez connectés pour la suite ya élément na oui bando balandi nde na ote koloba. Alors biso wana toza na nzungu na biso toza pe na besoin ya mai pour na ko réaliser recette na biso. Nzungu na biso yango na tia na moto e kauki na kati ya nzungu na nga nazo tia cooking spray oyo nazo spray huile oyo huile d'olive voilà na spray huile na nga yango oyo ezo permettre nga na koka ko kalinga ba matungulu et puis na ofongola rechaud na nga voilà to tika yango échauffer moi mukie avant to koka ko tia huile na biso sikoyo o to lambe ya olive voilà to tika yango échauffer ka moi mukie parce que na tia cooking spray wana po eloko mo ekangama na sete eza mbisi ya mai na posa ezala pe lolenge onga nazo lingela ozwa cooking spray partout na ba store nyonso ezala na Europe partout ezala na ebité et pas bino bobenga yango nini voilà mais au moins ezali ba spray ba huile ya spray oyo to pompaka pona kosalela po eloko ekangama na nzungu te voilà et voilà na oleka directement na étape ya kofongola huile d'olive na biso po to koka kotia na nzungu na biso e koka ko chauffer po to koka ko réaliser recette na biso lolenge oyo tozozela. Voilà huile nga yango wana huile d'olive nanga naza na posa ya quantité ya huile wana. Voilà huile d'olive eza huile moko malamu ya olambela eza pona santé na biso e kwa kozala malamu. Alors en attendant nazozela huile na biso échauffer muke pona kwa kokotisa na tia ba légumes nanga oyo nyonso na kati lelo na ko mixer ba légumes nanga te naza na besoin ezala boye. Restez connectés. Voilà bandeko balandi na moni huile na biso échauffer pona ko banda directement na ko sala elubu na biso to tie huile na biso échauffer moi muke na moto et puis to bandi ko tia matungulu tozo kalinga yango na tia matungulu na ngai na kati ya nzungu na ngai et puis voilà na tia matungulu na nga en attendant matungulu na nga ebela pona koka kotia tomate ya mbuma na ozela matungulu na nga ebela bien. Voilà bandeko balandi tozobala matungulu na biso ebela kitoko et puis pour permettre nga na kotia na ofongola nini na po na vapeur ebima emata likolo mo makelele wana bosupporte parce que na olamba esenge ezala bongo. Voilà matungulu na nga yango c'est bon. En attendant matungulu na nga eke na obela na tie ndembi na nga. Voilà nazokalinga ndembi na nga er matungulu esali kolemba mwa mukie kotiango nzela moko te po ndembi ezala matungulu ezala na mwa mai mukie ndembi mpe ebimisaka mwa bamai. Alors natia yango boye ensemble ekoka kobela ensemble. Voilà natie bela ensemble après avoir ndenge ezolemba kitoko boye nazwi céleri na nga na bwaki na kati bolanda nga étape par étape nde naosala. C'est très bon, eza vraiment facile recette oyo. Mbisi ya mai ezala compliqué te mbisi yango te mai ya sokola oyo na vinaigre kitoko na mwa eau tiède naza na besoin ya citron te nasali déjà vinaigre na besoin ya citron lisusu te. Vinaigre ebendi bazei wana na mwa eau tiède wana ebendi bazei nyonso na vraiment na besoin ya vinaigre kaka mais ya citron te. Alors voilà mbisi na nga na tanda evandi na bol nango. Je pense que na sokola on a vinaigre wana eza pe na mwa mai na se mais biso en attendant minute oyo tosali nanu
Voilà, tokalingi matungulu, ndembi, et puis totié en céleri. Voilà, après avoir collé ça on a biso boye. Toye siko kotia tomate na biso fraîche. Na tia tomate nanga. Na tika on a moto elemba. Et comme na niveau oyo nga na olinga avant ya ko continuer à kotia eloko mususu. Restez connectés pour la suite à élément à biso. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi ya kolamba kitoko na États-Unis d'Amérique. Cathy Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Kapesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur Cathy Kapesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. Bande ko balandi pona bato oyo nyonso bakoti mukola lelo na chaîne na biso. Nazali Maman Cathy Kapesa traiteur. Dans sala musala servi traiteur pona ba fête, ba mariage, oyo nyonso événement nyonso pesa melio. O ozana manifestation songolo, ozala muto olambela ote komi pinisa mate. Yaka kosola na Maman Cathy Kapesa traiteur, ozala décidé. Sola na Maman Cathy Kapesa traiteur, ozala vraiment décidé. Voilà, toujours là en attendant tomate na biso ekoka au sangana pe elemba. Bo s'abonner massivement pour na boko ko rater ba émission na biso te. Bo s'abonner de na émission de elubwa lelo et koza la somme toujours ça là ngolo ya pepe soupe mais na moi système to chamwa ngai mukie pona elubu na biso ekwa kozala vraiment lolenge oyo biso tozozela yango yo ona osabona te kende na osabone et puis osepe na émission na biso like yango eza na très bien wana o like yango et puis o partager les biso yango pona bandeko mususu pe bakoka ko bénéficier na ba émission na biso bo like yango alors ko sala bien bo commenter les biso pe ko sala vraiment bien. Voilà wana ezali contribution na bino. Partagez les biso émissions na Facebook partout na site Oignon Somoni ko partager émission na biso na TikTok bo partager yango en tout cas ekozala bien. Voilà, restez connectés en attendant tozozela ba tomate na biso elemba na kofinika nzungu nanga et puis restez connectés pour la suite il y a élément. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi ya kolamba kitoko na États-Unis d'Amérique. Cathy Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Kapesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur Cathy Kapesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. Oui, bandeko balandi to fongola nzungu na biso nde to tiaki ba tomate na biso to kalinga ngo na kati ya huile d'olive na biso. Omoni comme na kangaki nzungu mai ezobotama likolo ya kifinuku vapeur wana ezomata ezokoma mai et puis ezozonga na tomate na biso yango nde moto esalaki tomate na biso ekoka kolemba. Alors tomate na biso totika yango ndenge wana te nde totiaki yango ya mibimba na changer lutu mpo oyo eza mwa makasi mpona koka kopanza tomate na ngai. Donc c'est-à-dire ntango ofongoli nzungu na yo okomona tomate
eza wana etelemi me okokotika yango ndenge wana te oza na mwa lutu na yo ya libaya obeti yango voilà nde naosala boye nasangisi yango nabeti yango kitoko alors tomate na nga mpe ebeli kitoko alors na ndenge na etape oyo tokomi nakozwa sikoyo ai na nga na clou de girafe na nga na feuille mpe nakotia na kati natie feuille na nga moko natie clou de girafe na nga misatu mibale na ndambu donc mibale na ndambu epesa nga mpimbo ya kitoko na biloko na nga nde naolingela okotia clou de girafe ebele te alors bomona boremarke na tusiko ai na biso natie ai na nzungu alors naotika yango ensemble epuis naobalola yango kitoko nasangisi yango boye ensemble alors nde nasangisi yango boye biloko na biso esi ebeli kitoko naotika yango lolenge wana te nakozwa pilipili na nga mibale elubu oyo ezali ya papa naosalela sheri na ngai alors bana baolia yango te eza mbisi ya mai basepela bango na bambisi te alors natie bapilipili na nga mibale bolanda nga bien natie pilipili na nga mibale nde naokalinga boye ezaka mafuta na se te mafuta na mwa mai ya batomate wana eza na se lokola tozipaki nzungu na biso ezobota mwa mai wana ezosala bien natie pilipili na biso parceke nalingi mbisi na nga eyoka na pilipili eza mbisi ya mai yo oliaka pilipili te pas grave okokotia pilipili te c'est pas mal alors ndenge ezotoka boye nazwi sikoyo nazwi ngai na ngai ya mokie natie voilà natie ngai na kati ya recette na biso eza mpe na mwa mai nango voilà natie ngai na nga bomo ndenge esali natie mwa ngai na nga nanikaki yango bien naniki yango vraiment bien beti yango enikami kitoko naye kotia ngai na nga na kati ya basauce oyo nazokalinga c'est très bon mwa ngai wana na mbisi ya mai voilà bandeko balanda katika pesa pendant que ezotoka boye naozala na besoin ya mai boremarke ke nzungu na nga banda atiaki na moto bomone naobenda nzungu na nga eziki na se te pourquoi est-ce que eziki na se te parce que nasalelaki cooking spray oyo eza huile d'olive mpe mais ya kopompe voilà alors cooking spray oyo edenga natiaki oyo nasala nzungu na mwa ezika eza te oyo eza mbisi ya mai na naposa te nalia yango ezika na se kosala kitoko te alors pendant ke ngai na biso ezotoka boye toza na besoin ya mai natie mai natiaki tomate nakalingi ensemble natie mai na mai na nga nde natie boye naza na besoin ya bouillon natie quantité ya bouillon oyo naza na besoin nango natie black pepper poivron noir nazwi muscade natie alors naobalola yango mpe naotika yango etoka avant natia mungwa il faut nasasire ke biloko nanga babiloko natie na kati mungwa eyokani te nde nakoparla nakoya kotia mungwa mais avant natia mungwa nakotia na mungwa bongo te alors naa naposa mbisi na nga epanzana te naa naposa mbisi na nga ntango olambi yango ebima mpenza mibimba alors naotia mwa ibo naobakisa su mwa mai moke mpo oui voilà bandeko balandi ya katika pesa televizio nde naoti oloba ya bino naa naposa biloko yango ezala na soupe naobakisa mwa mai moke mai oyo nabakisi awa eza ça dépend ya quantité biloko naolamba bomona ntango naotia mbisi na nga edinda nyonso te ezala mai oyo ekoka nango alors naotika soupe na nga oyo ya ngai na balegime oyo natiaki na kati etoka na bagu nyonso natie na kati etoka après soki etoki kitoko nde parla nakoya kotia na suka mbisi na biso ya mai alors restez connecté pour na suite ya élément na biso naofinika nzungu na biso alors pour na bino bato bosabone na chaîne na biso te s'il vous plaît bosabone massivement bosabone parce que toza na baélément chaque jour omo tokotisa baélément alors oui bandeko balandi ya katika pesa télévision alors tofongola nzungu na biso wow alors oyo ezali sauce ya ngai na biso tosalaki maintenant tokomi na étape ya kozwa siko mbisi na biso oyo tosokolaki kitoko ngolo tokotia yango sikoyo na kati
ya biloko na biso oyo ezotoka na soupe na biso ya ngai-ngai. Na osopa ngo ka direct boye. Voilà. Voilà bandeko balandi ya Katika Pesa Télévision. Tozu sikoyo mbisi na biso totie wana na kati ya soupe na biso oyo etoki na kati. Alors tokotika yango boye etoka. Avant tokoka kotia mungwa, il faut to s'assurer que ni elubu na biso ndenge tosali yango boye mungwa o to chaki nini bouillon to chaki ekoki to ekoki te. Voilà, yango bonga mwa soupe boye parce que eza mbisi ya mai mwa soupe wana ekosala bien. Tomate na biso to chaki na lingi sauce na ezala boye, ezala pas trop rouge. Voilà, c'est ça. Quand na chebo na kati ya sauce wana eza tellement lengi. Alors tokotika yango etoka ensemble na pilipili wana ekoka kosangana. Après rester connecté pour toyeba suite ya suka et puis biso résultat nini. Voilà tokofinika lisusu nzungu na biso. Tokofinika nzungu na biso. Voilà. Tofinika nzungu na biso po tokoka koyeba biloko na biso etoka po epesa biso résultat oyo ya suka oyo tozozela. Alors restez connecté nde totia yango boye tokota lutu te tokotika yango etoka tomeki soupe nango soki mungwa yango ekoki parce que eza mbisi ya mai soki ezaki mungwa eyokani te eza elengi te. Alors malgré totie ba épice ya bouillon soki esengi biso tokoka kotia mungwa tokotia parce que eza mbisi ya mai il faut yokana goûti na kati ya musuni na biso. Restez connecté pour la suite à élément na biso. Ndeka na lobai na bino bo s'abonner massivement. Ba oignon sona ba s'abonner te ba ko s'abonner vraiment massivement ba kozala dessus te pour na ba recette. Voilà ana tie mai ya kwanga na zo ngana la ba kwanga. Na tie kwanga na ngana zo bongisa ngona na sisi yango te. Ibande ko balandi tokoleka na komeka. Soupe na biso soki mungwa nango ekoki ndenge tochaki bouillon wana toyeba soki mungwa nango ekoki to te. Alors nazwa mwa moke boye voilà tomeka mungwa na biso. Voilà, vous n'avez pas de kitoko, mais toi na posa mungwa muke po boyebi ke musuni wana eza tellement kovimba. Moi mungwa na muke to tia eza vraiment très important pour baksa lisusu saveur ya kitoko na biloko na biso. Voilà tozo baksa mungwa na biloko. To baksa mungwa na biloko na biso. Tokozipa yango etoka en attendant eza pimenté tokoluka topasola pilipili wana mais naza na besoin pilipili wana elemba kitoko po ere tokopasola yango ekoka kopanzala ndenge tolingela po biloko eza elubu ya papa. Voilà ndeka na oto koyebisa bino totiki yango ekoka kokontinue kotoka na moto. Restez connecté. Ibandeko balandi nde tote kobakisa mungwa tokomeka lisusu suite nango soki epesi biso résultat nini. Sur la pimbo mou rezawa. Grave. Je vous dis, bandeko balandi ya Katika Pesa Télévision, tant na bakisi mwa mungu wana, sukali ya mbisi yokani penza na elengi. Alors to profiter to panza pipi na biso. Ndeka na esaki bino ke ezala pimenté. Mwa pima wana mwa ngai wana yokani na kati wana. Je vous dis la kitoko babi bakopia oyo eza malamu. Ya malamu yango nde bazwaka, OK? C'est très bon. Essayez ça, bobo mona. Bo essayez yango na bandako na bino. Boza dessus te. Je vous dis c'est très bon.
Tala mwa ngai wana sikoyo ekoti na mwa mbisi na biso wana, je vous dis, oh là là, kitoko makasi. Na mwa ai wana sola ai wana ezoyoka na mwa de wana. Nayebisi bino bosala kaka boye. Yo olingi okopie mama Kati Kapesa traiteur, sala exactement onga na sali. Alors pipi nanga oyo ezoswa me makasi vraiment te. Na tie mibale na paso pe mibale oyo pona yo oyo yebi nanu pilipili na yo ezoswa to te. Otie nanu otie mibale opaso na moko po koka kotala résultat epesa yo. Alors so eza trop piment alors ekozala bien te, ekozwa ekozala susu na saveur ya kitoko olia te, ozolia ozokoka te. Alors quantité na nga ya pilipili na tie awa eza vraiment correct, eza vraiment correct. Na otika ngo toujours etoka ekita mwa mai mokie mokie penza. Après tokolongola topresente bino résultat ya biso ya suka bo nde na pasoli pilipili boye na kotwala lisusu na komeka lisusu soupe na nga nde nini epesi nga. Ah mama nakufi ye. Ah je vous dis elengi o wapi. Hey oyo kombo nango bongisa libala. Bino mama bolandanga sikoyo soningo bongisa libala po bato nyonso balia ambisa mai te, bamosusu bakoka yango te. Soki mobali no alia ambisa mai kosala kasi oui tomeka ofonga na nzungu na biso totala étape oyo. Voilà nzungu etoka kitoko bomo ndenge ekende kitoko mpimbo moko eza awa po ezalaka chef Kati Kapesa traiteur elengi, je vous dis. Voilà, restez connectés, bo s'abonner, bo partager ma vidéo na biso s'il vous plaît, bo cliquer na cloche à notification pour nous notifier à chaque fois que vous Kati Kapesa traiteur ati élément na yebo ko komisi yango te. Alors prochaine vidéo na ça la bino komoni Marco F oyo voilà ça là voilà ça bino nde nini tokoki ko banda to clean yango to nettoyer yango na ba norme pour na kolongola microbe nyonso na kati pour na biloko na biso à chaque fois toujours chauffer biloko na biso eko akoza toujours eza epesa biso microbe te. Alors dans cette vidéo moko nazo lakisa bino comment est-ce que oko garder microwave na yo ezala vraiment toujours bien dans la norme, ezala vraiment bien clean, bien nettoyé pour eko akopesa biso microbe te. Voilà. Alors vous allez vous connecter toujours, vous s'abonner, vous allez dessus en attendant et vous n'avez pas tellement kitoko tellement. Alors tout ça on a kaka on a voilà bien on a fait bien. On dit ça. Ok, comment ça sonne? On peut se prendre Congo lango za kitala munene lelo lelo nde makambo mon chéri akolelengi sobe Kapesa alinga boye alinga basalela ye belubu boye. Voilà mon roi vraiment za tellement gâté bino pe bo gâté ba ya bino ka boye boye bisangana so na dit que papa na besoin $1000 on peut s'arrêter na ba sacrifice no na sala boye bisangana a pesa to pesa te nde na prena pa soin ya mon chéri nde na zo apeza soin ya mon mari boy so na idie pesa na lito chéri na besoin $1000 a bibisa na lombango nyonso te po to prena oui bande ko balandi to tra biloko na biso esi ebeli po to leka directement na présentation. Wow, et vous n'avez fait belli tellement kitoko. Non changer tout juste pour la présentation.
biso wana. Voilà. Voilà. Voilà, et le bout de yango tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo lelo. Merci pona ba nyonso bakoti na chaîne na biso pona kolanda recette ya kitoko boye ya mbisi ya ngolo balamba na ngai bomoni bo remarque ke ngai ezomona na penza te. Ngai batiaka yango ebele te. Bomoni mbisi ndenge ebimi bimba nde nalingaki. Voilà, tokomi na suka ya émission na biso, sauce na biso ebimi penza lolenge tozalaki kozela. Tozalaki na posa ya sauce jaune boye, tozala na posa ya sauce à rouge te. Voilà, c'est pourquoi tosalaka 3 tomates fraîches. Alors résultat ya suka epesi biso yango yo. Je vous dis eza tellement elengi makasi. Bo hésiter te bo sala mo ya mabota na bino boza dessus te. Boza dessus te mbisi na biso ya mai tosali yangolo yangoyo. On a ngelo abengi yango catfish. Voilà, yangoyo. En tout cas, eza tellement kitoko makasi. Bo s'abonner massivement, bo partager be mission na biso boza la dessus te. Alors restez toujours connectés pour la suite à élément Nabiso. Je vous aime tous dans mon cœur. Bisous, bisous, bisous. Bye bye. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique, Cathy Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Kapesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.